Salut la famille, bande comme le belé busy. Les amis na salle vidéo oyo. Kapona bien mutu mo conseil. Conseil mo pour moi mutuya. So partager ngo ezali pango. Oui bien la vie. Soit la position de force. Vous a élevé na bandenge mo boy. Wana mbongo, position sur ça là que non. Ba musuba za ba faible. Pour profiter dans côté na éviter côté advantage té na français to pe na linga na le bonde ko sala te ke likola position wana o monyoko la batu lobi ezala ya nzambe lobi ezala ya moto te lobi ezala ya nzambe bandeko le général Kanyama est très souffrant et personnellement nazo souhaiter guérison et na kombo na Yesu ne fils que pour na moi bola mwasala a mutu il a servi sa nation na bandenge mo boye nzamba mawa akanisa ye asale bola batu balobi eza karma asala mabe trop c'est ce que les gens disent asala mabe trop bon mana nzambe te toi batu mutu ayebi motema to pe via mutu ezalaka nzambe bandero. En fait, sa situation, son état est interpellé. N'a partagé na yotala. Muto babengaka esprit des morts. Pourquoi on l'appelait esprit des morts? C'était par rapport aux actes. Et azep ena muto makasi. Boebi muto fuka misa bakuluna na Kinshasa ezaka kanyama. Lelo sui bat baolela même kanyama zonga. Eza parce que souffrance à kuluna legi makasi siko mutu o afuka misa kuluna na Kinshasa général Kanyama. Esprit des morts. Les amis, esprit des morts. Lelo oyo nambete hôpital ba commencer lele nyonso. Ata makasi ya kozwa lutu po alia mo wa kokate. Ya mabe makasi koleka. Esprit des morts ala ta pampers. Et bato mokili mitema mabe bakanye photo bachango na toile. Oh God, que le Seigneur Nzambo qui la biso mawa, le cœur de l'homme. Tunaita wana, comment vous pouvez l'humilier comme ça? Sora yoki à quoi apprendre, il va exposer bongo. Vous croyez que et aux alapona un avantage ou un désavantage parce que Bible zoloba, l'esprit de l'homme le soutient pendant la maladie. Au monde son mutuana était à passer, c'est son esprit. Mutu esoutenaka e fortifiaka e. Siko so esprit mutu ya faible to za down. Nde sala goka mutu akufi. Siko tango biloko ne kosongele na matoyi. Na eta na nango vraiment. Nga esprit de mort. Lelo pona komi boye e koma sujet moko ya licho. E ko boma pe mutu akufi akei. Bande ko ata soka zai mabe yango nde bat bazoloba. Bible pekisi. Ko sepela na faiblesse ou encore na souffrance na yo Bible pekisi nzamba linga ngote vengeance na rétribution za kaya ye bande kona ngai na profiter na loba même na ba konjo ba lelo ou que tu sois eza na Congo eza osa mutu mo za na mbongo eza ka te ote po ma bato politique te mutu nyonso tala osala mabete lobi ezala ka ya nzambe malumalu akenda wapi abe malumalu akenda wapi avant ça mo bomona malumalu nde sukaka malumalu boyebi malumalu sala bozoyeba na élection moko boye voilà lelo malumalu aza wapi ndeko na ngai lobi ezala ya nzambe qui pouvait croire Kanyama kosukaka ndenge asuki lelo toloba ngo poto tsola te mais to interpeller bato c'est le temps bato lokola bakalef babongola mitema so video okomela papa esa vino na Yesu na ndenga solo avant ba répercussion ba makambo susu ya imagine mutu ba pesa kombo le tout puissant de venir mbanda ya nzambe mokeli to pe mozalisi ya likolo na se ba pesa kombo le tout puissant Kalef papa lobi ezala ya nzambe tam sous santé zana bien lelo yango ya pesa fina yesu obongo la motema nzamba za nzamba mawa atangela ne batu mabunga te batu ebele basala ba mamoko boye fo babongo la mitema
na ba Congo wana toyebi bango air yango ya bongo la mitema avant lobby vous se retrouver là ba contre mur ma monsieur bando bima bino batu musu ba yebaraté ba kantseke ba otika la seko yo moko azawapi mukolo kombo wana azawapi lelo avant kufa ça fait bomona mobutu ko suka pena ngolela sukela c'est le seul président africain oa oza alobi penza na États-Unis allez boya ko longola ndako na bino awa ambassade des États-Unis na peso 48 ale bimma na mboka na le seul président africain oa oza nani ngo ko sabe nani ngo to ko oze to ko meka ko sa eloko na lelo nani c'est quoi azapi lelo yaya mama papa wana mbongo Bible zolo baso mutu wana bosui c'est un don de Dieu reconnaître Nzambe honorer wa mokonzi elingelo bato bano nyorola bato ba nyorola peuple obetisa bato fimbu okotsa bato boloko ndenge olingi osana bato oyo olingi parce que yo amuta makasi muta kotuna azate muta kolobona azate yo nde mapinga yo nde nayebi te soki Nzambe so eloko problème était loi karma existera loi talion existera c'est que un homme aura semé dit la Bible il le moissonnera Nzamba pambola bino. Nous sommes au terrain Salongo dans le quartier qui porte le même nom. Lieu choisi par le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, pour cette rencontre en termes militaires appelée parade. Mais alors pourquoi avoir choisi ce quartier? Tobongisi toponia esika oyo puisque ezali na quartier ou bien na bisika bato mabe basangana avant kokende kosala mabe quelque part. Nyango toye kokuyebisa bango ke l'État nde aza kokamba bipai nyonso et que mutu aza makasi koleka l'État azali te. L'État nde akointimider mutu mais mutu akointimider l'État. Bakosa yo te. Non, l'État va s'en occuper. Au cours de cet échange avec ces unités, Célestin Kanyama remerciait la population quinoise pour sa collaboration et la confiance manifestée en la police congolaise en dénonçant les personnes évadées il y a quelques semaines de la prison de Makala, principal centre pénitentiaire de la ville. Nous avons commencé par féliciter notre population pour la franche collaboration et enfin nous avons parlé de la sécurité. Il n'y a personne qui peut intimider les forces de l'ordre, il n'y a que l'État seul qui peut dissuader, mais personne ne peut dissuader l'État. Autre sujet évoqué à cette parade, la traque des criminels. Et ici, Célestin Kanyama lance un défi aux criminels en leur promettant la rigueur de la loi. Tonalité, on n'a pas croisé les bras. Il y a un autre koloba, bao bazo band, kobande zapet. Mais kosilisa, yozo yeko du kobanda mobulu. Kosilisa zaka mobulu, tu es bien kosilate. Ce n'est pas gagné d'avance. Yo mutobani makam. Kebezum yelayo. Au finish, la police a rappelé aux propriétaires des différentes églises qui se livrent à l'occupation illégale des lieux publics et au tapage nocturne et même diurne de se conformer à la loi. La date limite est fixée. Le commissariat provincial a pris cette histoire en main. Nous sommes en train de saisir les instruments qui font des bruits dans des quartiers. Après la parade, direction le quartier provincial de la police de Kinshasa, où la police judiciaire a présenté un échantillon des baffles saisis en flagrance des tapages nocturnes et diurnes dans la ville.